Tu mérites de sourire à la vie et de croire au bonheur. Profite donc de ta journée, ta sœur de l'autre continent. Joyeux anniversaire, maman de présidence. Donc, c'est pour vous donner ce que pour nous, sa vie, si vous savez. De l'autre côté. Il y a beaucoup. Votre sœur de l'autre continent. Oui, sœur de l'autre. Voilà, sali balobi ha yande likambo babede likambo na ngolu balobi mwana nzambe ayebanaka kaka mwana nzambe ayebanaka na bilembo. Sali famille bota, en tout cas bambote partout vous êtes, partout vous allez kolanda biso vraiment balobi bambote na bino euche pa moko wa bino na dejiamba vraiment moko wa famille bota pesi bino ba gros bisous bisika pi bozwa mi balobi ba bon dimanche na bino vraiment balobi toza na surprise toujours balobi ba surprise et faut continuer la famille. Je plante des vidéos ici où il y a ba surprise à belle vie en tout cas toza nango babi et faut continuer toujours pour dire que ezo la kisa bilembo ezo la kisa comment belle vie azali ezo la belle vie azanani la façon dont anniversaire né leki, la façon dont ba servante de Dieu ou bazo célébrer ba surprise en tout cas c'est pas donné à n'importe qui. Ezo la ça comment elle est aimée, ezo la ça que belle vie aza aimée. Belle vie a ebi ko vendre na batou, belle vie a solo la kat bien, yango bozo mona azo mérité ou nyo azo mérité. A vu ba surprise ya ebelé ya ndenge na ndenge ya façon nyonso je vous dis la famille. Lelo to moni maman na biso Eni c'est la servante de Dieu. Oh le loi décidé qui aya ko sala belle vie surprise. Azo e bateza nani ba dekolanga na leli. Ton moni belle vie en tout cas na leli selinga ba chair de poule hein tango azomona mama Eni na ndenga gangi ba eko yembele non ba dekolanga po ba sala yo boye il faut la mutu mobe o marka batu o marka penda batu tika batu na o marquer kaka nde balobaka soko marquer batu nde ozomona il faut mériter ba biloko ozomona belle vie so mériter belle vie so mériter bande kulanga belle vie ayoki sengo moko boye non en tout cas nzamba pambolo nzamba côté toujours ko pambolo poutine de l'écriture nzambe penda abakisela o ezangi akokisa ba posa ya motema na yo komona mama Eni sa yebo en tout cas lipambolo etikali na kati ndaku na yo enfin na kati ndaku na un bon dimanche comme ça anniversaire c'est le qui on est qui bino mois octobre o nyonso eza mois ya belle vie bolinga te mois octobre eza mois na yeba ndikolanga chaque jour
to s'attendre na ba surprise ekoya ya mutu moko na moko o bazoya kosala ba surprise. En tout cas to s'attendre na nyonso, je vous dis balobi moi o eza moi ya bénédiction, moi ya maman Belle Vie quand il a patrona batala na ezomona. En tout cas la famille na sepela qui vraiment ton na moni vidéo ngabi non na kokotika botenga fona ya koloba na chata amona ngai na loba parce que vidéo le kaka bongo sans maloba ngana baki non il faut na kosela ngo moi analyse amour qui est kaka to leka ezo like sa façon nini o Belle Vie azali façon nini ba considérer ka Belle Vie pour que ba tu ba considérer comme ça ba ça la nzambe qu'on va considérer c'est parce que tu es une femme au baba moni vraiment il y a quelque chose eza katina ya nzambe yango moni lelo maman Eunice a se déplacer pour asa la Belle Vie surprise pour ça la surprise ba ça la kana moto aza ya motema ozomona ya moto ozo porter na cœur Belle Vie a mesana pour ça la surprise oyo bomona ka mutafai na ndako baye ozo deviner de la part de qui de la part de maman Belle Vie tout le monde qui a été pour ça mon papa pour fait ils avaient ka jasko lelo et comélier pour dire que yo sala ka ya malamu bandiko nanga ekozonga bakozongisela yango na vie faut ko sala ka malamu bandiko nanga il faut to yekola ko sala malamu c'est très important ce qui te ça malamu na vie to mona ke nzamba ko continuer toujours ko pambola biso na bolamu to sala to éviter ko sala mabeza kitoko te bozo mona bolamu ya Belle Vie ezoganga basi nyoso bozo mona eza bolamu na ezoganga muto sala ka bolamu a récolter ka bolamu la famille. Alors pour dire que nyoso balobela ka Belle Vie ezaka ka balinga ka ba nuire de vie à Belle Vie ba nuire ye wala bazaka bato mabe kotala boy to yebi ke mama lobe asala pour la Belle Vie bazé belé basala nzambe o bazaka na Belle Vie o ba accompagner ka Belle Vie na musala na ye na façon na yenyo en tout cas vraiment bazo ko accompagner en tout cas nzamba pambola maman Eunice merci beaucoup la surprise agréable au sali pas maman la biso maman de famille bota nana besoin mona ba j'aime nana mona besoin mona ba commentaire na bino na kata vidéo oyo et salinga bien et ça na ba tebelo ba sali Belle Vie ba surprise o ko imaginer te ba surprise ba vidéo c'est belé à ba surprise je vous dis donc la bino dans chaque jour pour s'attendre na bino na ba vidéo ya ba surprise à Belle Vie pour toza na moi na ekande na loba na bino o eza moi ya poutine donc on essaie de toujours continuer toujours toujours koba famille bota oye balobi pe filmer na biso et c'est quotidien to badi da ko consommer filmer jusqu'à to consommer peine to consommer to la filmer na biso tout ça vraiment ta la filmer so bande ko nga et ko sala bien yango des bits na biso na kata chaîne na biso ya Belle Vie TV bongo te la famille eza bongo bandiko nanga soki eza bongo botiela nga ba j'aime botiela nga ba commentaire soki botieli nga ekosala nga vraiment kitoko makasi kaka ndenge tolobaka tomesana famille bota ya sur Belle Vie quand il a patron na ya nzambe mama mama Poutine et la kisi na bilembo ya anniversaire na yo vraiment et la kisi comment tu es aimé comment tu vas considérer kayo na vie. Alors bino bato boyaka pona koloba mabe ya Belle Vie bosa musala ya musala ya pombo ezana tina te ezana sens ata mokete biso toujours na kata chaîne ya Belle Vie TV toujours côté toujours ko consommer ba film na biso la famille tozana pona ko consommer ba film tozana pona ko soutenir notre maman toujours dans le bon et balbi toujours dans le bon famille bota et famille bota na mona ba j'aime s'il vous plaît na mona ba j'aime na mona ba commentaire na vidéo oyo maman Eunice vraiment assez déplacé na tiki misala na tiki ba makam na e ay kana kacha ndako ya Belle Vie ay pour la surprise au bandiko nanga faut tout mettre ba café belé c'est pas donner n'importe qui tout le monde a anniversaire ba tout musu mona kaka ba musicien ba bois qui ba sali mais servante dédiée ba respect na ba sala nzambe respect na basala nzamba. En tout cas il faut tout respecter vraiment maman Eunice merci beaucoup à toi que Dieu vous bénisse ndenge vraiment à bénir pe Belle Vie na kata ndako na ye vraiment nzambe pe apambola yo vraiment ya biso maman Eunice to sepeli makasi na surprise oyo en tout cas bandeko nanga to banga nzambe
toyebaka kosala bolamu so tosala bolamu na vie tokorécolter toujours bolamu oyo eza bilembo ezolakisa ke façon belle vie avandaka na bato façon belle vie azosala bato bolamu ata mokili ezondima te me nzambe na likolo ayebi nzambe na likolo ayebi to continue toujours kosala bato malamu to continue toujours koyeba kovanda na bato la famille tokozwa barésultat nde Poutine azwi barésultat naloba na bino biso tozoblige ya kocopier notre maman parce que belle vie c'est notre maman. Il faut to copier attitude na azalaka nango tozala to se comporter lokola ye et kozala vraiment bien et kosala biso bien famille Libota bongo te babi eza bongo en tout cas to continuer famille Libota ko consommer ba film na biso na kika kolakisa bino parce que nga mona okaki ba chair de poule na vidéo autant na moni et c'est lenga ba chair de poule en tout cas na baki non il faut vraiment na memela yanga famille Libota na memela bino bota la surprise oyo vraiment maman Eunice asali belle vie et salinga wow pour anité na bomba on bino pe msuno botali yango j'espère que msuno déjà batali yango même alobe ezala ki te senga ki faina ya kotia yango ba pimbo moi pilipili moi mungu apo sala bien ekota vraiment na matoi donc tozwa leçon te ba ko vendre na batu nde belle vie quand la patronne ayeba ko vendre na batu ayeba ko sola na batu alingaka batu ata bato balingaka te me alingaka bato me elakisi mpe eza na bato balingaka ye komona mama Eunice boye donc eza na bato baportaki au cœur eza na bato emonanaka parti ndenge anniversaire nesami tomoni comment basali basurprise donc elle est aimée aza vraiment aimée na baoyo balingaka ye bino baoyo bolingaka ye en tout cas ezodépendre na bino biso vraiment tolela ya biso la patrona balobi octobre toujours continuer toujours continuer toujours na ba surprise ya belle vie quand il a patrona en tout cas yo écoutez na libakwa chaîne na biso vraiment pour la première fois abonne-toi famille Libota bo s'abonner bo partager bo commenter vidéo oyo kosala nga vraiment plaisir nazo obligé à kotika bino mais la sengi na bino to kota na ba film to na film o malamu na tiki bino on se retrouve à la prochaine vidéo.